atangi ne bato bana bandako étage te atangi ne bato basala ba visa te bakenda poto na sima na après 2 jours azongi akomisa poto sima ndako nzamba lobi moto nyonso wazanga pe masala nini akomisa ezana bitumba musu zamba bundela yo ata na ndoto lota te ezana bitumba musu zamba bundela na professeur bimate ezana makambo mususu nzamba pardon na badanger mususu ata kutu na boyoyoka ngote nzamba saela biso ba intervention tango totambolaka asela biso ba intervention tango toliaka asela biso ba intervention tango tolalaka butu eza molai bato mangala balobaka ke pongeza ndeko ya liwa moto tango alali abiyebaka lisusu te. Professeur pesa mayele professeur zana yeba ke nani aza na vanda ne lolenge nini na kotambola ne lolenge nini lisoloni na kobetela ye pe lisoloni na pe kobetela ye te me ya botu ya bo Kristo faza la asi na liloba na Nzambe po mo Kristo tamaza asi na liloba na Nzambe boti de ke yembela Nzambe totala na ba television mutu azobina lokola mutu aliboma azali boma te ayebi makambo Nzambe asali mais biso na nouvelle diète amoso tobito yemba otelemi 10 minutes moi mukie ovan Nzamba kotiko na pema na yo pardon Nzamba kotika yo na kitoko zanango akotiko lolenge ezali alobi na zwaka kanini pe mandoki te mutu azwaka yango pe mesimba mepai na Nzambe yango Bible ezoloba eloko moko te ekoki kosala masoki Nzamba permettre yango te ngana yebi Nzamba permetaka makamba mabe pa bana na ete Nzamba permetaka makamba malamu likolo abana na asoki bakapema bazali atobetaka maboko pe bilolo pour la mokolo betele maboko pe bilolo pesa yo moto apema valer alobi ke nyonso eza na peme salani atangi ne bato bana bandako étage te atangi ne bato basala ba visa te bakenda poto na sima na après 2 jours azongi akomisa poto sima ndako Nzamba alobi moto nyonso waza na pema salani akomisa eza na bitumba musu Nzamba bundela yo ata na ndoto lota te eza na bitumba musu Nzamba bundela na professeur bimate ezana makambo mususu Nzamba pardon na badanger mususu ata kutu na boyoyoka ngote Nzamba saela biso ba intervention tango totambolaka asela biso ba intervention tango toliaka asela biso ba intervention tango tolalaka butu eza molai bato mangala balobaka ke pongeza ndeko ya liwa moto tango alali abiyebaka lisusu te
mais nzambe azwaka contrôle nyonso. Tamsu butwa lelo kaka kota na tongo bandoki bayaki bazingaki beto na yo wana simbaki lichette wana simbaki pau wana simbi marteau alobalobi ete tongo ekotana te fo baboma yo me nzambe oyo osambelaka aza makasi okoyebisa moninga te nzambe nasambelaka aza makasi rappele ke nzambe osambelaka aza makasi nzambe asali intervention yango monaka moto alali olota ndoto oyo nabundi na 100 personnes abeti bango na bonzoto boyeso batelemisi sa quelque soit makasi nokoka bango te alleluya na nabundelaki yo bitumba ya motu eza nani nzambe oyo osambelaka nzambe aliaka fufu te amelaka neti te nzambe aliaka esengo alleluya donc tozokumisa ye donc tozonetola ye tozotia na esika na ye nzambe azosepela azokontinue mpe kobatela yo so bitumba ya tantini mercredi andimaki ekoteka te amatanaki ngusaki ekosalelanga ntango bitumba ekoya nzambe atali charlotte vendredi malamu ateka te amata akuna na ngomba akende kosambelanga alleluya babienfe wana yango nzambe azomundela biso bitumba alobi towela na biso nanu kaki bokonza likolo ya se oyo yebo kwa kopesa biso yango lokola ma atali nayebi ke biso bakristo toyaka epai na nzambe tobala libala eza babete eza malamu meloko ya motu eza pema okoyebisa moninga noteke pema eleki libala nayebi ke biso bakristo towelelaka topafuka tokóma na mbongo ebele mokotika mpe mbongo kufi bible elobi moto oyo aza na bomoi aleki mobola oyo akufi mpo anina nzambe azopesa moto abomoi valer ayebi ke asalaki oyo na mokili oyo lobi mituka ekoya lobi mapango ekoya eloko nyonso ezoluka ekoya mabende liwa azobatelo na pamba te nzambe azobatelo na ntina soko otali bafami tobotameli nzambe alobi afongolo miso biengo bandokima kosa moto alanda yo obandokango nom de jésus lokola moto aliboma parce que yawe azoloba toza na miso ya komona me tosali nini tozomona te abi twana na to ya koyoka me tozoyoka te bafami tobotamela ava yoya ava mama na bino abotama ava koko na bino aya eza na baliansa mabe bateka libota bokozwa mbongo te bateka libota bokobala te bateka libota boko progrese te me nzambe na biso lokola za nzamba mawa apesako ndunda na pete apesako mbongo na pete makambo mosu oyo osala na vi na yo bambongo mosu oyo osimba baprobleme makasi oyo eyela yo okamwa ndenge osilisango nazoyebiso ser nazoyebiso frere eza na makasi na yo te eza na makasi anani ya nzambe yango mokristo asolo soki olamuki na ntongo ata retard ya mosala moto apesaki mosala eza nzambe zwaka ta ya kotia mabolongo na se opesa ye merci zwaka ta ya kotika journée na sa loboko na nzambe nabeta lisolo moko première fois tokende kodécouvrir mai ya kimweza tosambeli tokomi na rond-point nga bakote bazwaka bakamion ya kimweza totelemi bakamion nyonso ezoya molimo mosantu azoyebisanga ngomba wana yango te eye kokóma na ntango oko batambo bakamion ya kimweza ekumi mpasi bafrere tozalaki na bo bandokondanenga babipapa soki tokendaki na biso nayebisa bakoboza na biso ya komona mituka nyonso eza mituka te alleluya shofer atalaka etadami ya moto te ozala ndoki ozala marabu ezala rosicritien yokota kaka pesa ye nini esalamaki shwa pesa te tokoti na kati ya motuka boka tovandi ngai na de frere suka na biso ezalaki mwana mboka mwasi jeune fille mwasi kitoko mwana mwasi wana aza na suka nga mpe naza na suka boye me mwana mwasi ana azoloba nanga o papa kuna na suka bongango ozotyanga kaka nayebise mama oza normal yo oza na suka nga mpe naza na suka bato bakoloba naota bango kaka eza batoto oza na bango pembe molimo mosak bafrere tozalaki na bango bakomi otalanga bafrere baodefendre mpe mpona papa komeka te so na bise frere kimia tosani toki 15 heures ebeteli biso o papa banda tolongwaki 9 heures nga nalobi bwana miso amona te bien eve tomati na motuka tokomaka na triangle motuka mwana mwasi ana ade kotila makele lo na otekaka accident 8 personnes bakufi
na ABC ba frère tozalaki na bango na bi bomoni mutuka batambola okoti na kati ya mutuka sambela atako mutuka na eke kosala accident zamba ko épargner na danger tomona pe ba accident somo mozotala mutu abina nozo komituna est-ce que c'est okanta bibi kuna abibi potambola ke lomona nzambe zamba ningela kabana ne liwate marqué quelque part Bible solo bananyo se koye la biso tokumi sans nzambe mais 100% ya liwa ya ba congolais eza volonté nzambe te eza jalousie ya ba loi to botami ya kota botata ya kota bo mama quartier pe ba camarade pourquoi bisa moninga note que ezala reconnaissant lobane ezala reconnaissante mama yebisa moninga no mama zala reconnaissante frère yebisa sœur wana zala reconnaissante atobeta na biso bilolo pona retourna moto za reconnaissant atako makambo ya famille atako nini bien aimé liboso ye atosaka nzambe moto ya église to te mama kulutu na biso abalaki lobi te na yaki na fatigue moto azokoadore fete koleka nzambe oyo apesi ye pema na felicitaka mama sakusandra na bifelicitaka nga moko na bamama na biso ata toke fete yango condition tokoya tovandi rendez-vous foto ya veye toya kosambela mutu a Jean Baptiste bakataka ngo wapi na fete matanga eza bistala na matanga to fete koyeko kekutana pe na ndoki moko abundisa bino tamusu batata balobi bokutanaka te me na nzela fete ake fete ako ya yo te yo pesaka invitation tokobengana ye bokristo eloko ezoboma tozwi baposa na biso totie liboso tozwi baposa ya nzambe tozongisi na nsima yango moni bela bakretien lelo bafingisi nzambe chrétien ake na propre volonté nasaleli sentiment mais soki akufi babio o bakumisaka papa ngoma ngo amonaki te ake na yasaleli sentiment o papa ngoma ngo amonaki te alleluya moto ayende kaka église te po akendaki bebe moto ya église akende koteka c'est total na logique biso na semaine mo tosambelaka mbala moko deuxième fois eza dimanche tosambelaka mercredi les deux à permanence vendredi à permanence tosambela kaka deux fois na semaine dimanche na mercredi mais lelo mercredi moto aketeka bitekuteku kunaye donc baobende bongo pa mama wana amandi oyo ngai pere natindaki omekedi okekoteka abandi kolela muko dimanche mokolo ya nzambe eloko ekomokamwisana moto akena akote église ya liboso ya mibale troisième kilte neza nouvelle detamo e bon chrétien akoyi église ya dimanche 11h 12h okoumela ntango molai okofinga papa ngoma na lolenge nyonso me nzambe akotikala kopambola ye te po donc so omoni mokristo aye na église 11h mokristo aye 12h alalaki na programme akoya losambo te alalaki na baprojet ne mosusu bakristo ya nouvelle vie etamo ti toyaka église 12h elobelaka biso eloko te toyaka église 11h kilte ya dimanche kilte ya lelo bokomona na ndenge batata bakobanda kosala ti bakosilisa bokomona bato bando continue koya yebisa moninga na ozala mondimi ya solo nano komi mondimi te mama mposo na bandi kotanga bakombo na bino boyelinga bien boza nanu bandimi te vi boza bandimi te boyambi nanu yesu te boza nano na pasi bozalaki bowumbwa satana azomanipile bino vrai mokristo solo awelela atonga kende nanu koteka ebongo nakende eglize alobi mokolo na ye eza mokolo na yo oza mokolo ya nzambe okabola ona mongongo diable azala abusi okokenda na banda ntongo oteki te okataki te na oloba 10h wana baklia badoya eske oyo okende koteka misala satana ere yo otelemaka akendakende église ere baklia bayaka se salamela yo esemwa mbongo wana omona siko ere église ekosila baklia mpe basele nini wana esprit de mort afame na bino sekangi yo otali te na okende kaka vendredi mpe saleme nouvelle vie etamo toza na bakristo te toza nanu bakristo te mama narindi koma mokristo mama narindi koma mokristo Sœur Brodel, comme au Christo.
C'est brodel à l'église à dimanche 13h. Est-ce que ça va au Christ m'a tenté? Intercession italienne. Matin appelé italien. Yazaka na posa na ke kokuta batata basali nini? Babengi mutu abongo mondimi sa fondation. Bandima bongo babeka libaku pa papa. Ikamukeka na okesute. Babeki senga libaku. Yo tango yaka reta robeta nzambe libaku te. Vraiment. Obeta no nzambe libaku te. Boni lelo esalo bongo osana liloba na nzambe te kati na yo. Yesu atu Yesu atingi ba ye ko liba ke sala service. Ba benga na milimo mabe tu na bango kombo na yo. Ba demo bazo tu na mutu kombo na yo nani. Donc kwani ataleke bazalaki na bango ba ye ko lia kolo bekati na bango lo kwa nzambe. Ya mutu azana Saint Esprit église we ko ki ba ola musete kende ozala mal à l'aise. Donc on sentit que l'imam on s'entendait pour le banaïque aux arrêta. Donc comme mal à l'aise et on préféra liater. À son préférat c'est qu'attendre pour salité. On combolanda pour vieux chamchati. Au tekati le la passe. Pour nous soit makambona yo tsango liboso. Lobilo comme on a bandeko bazo ya sika. Bazo pambouama, yore narko pambouama, totikalaka na histoire, opéra zala faux, père beta kabiente, biso kutumato akala père boa kisabiso. Akoma kuwele la kako bato ba yelelo, lobite mutona yesikaza mo Kristo. Atosala makambo ba Kristo basalaka. Atosala makambo ezo sepelisa Nzambe. Atosala makambo ezo sepelisa tata na ye ya molimo. Mama brode. Ça là exemple tango lingane na frère na biso sika après son rendez-vous à 15h. Oye we ko sika ndenge zalaka oye bien ngo donc ce qu'on peut si vous rendez-vous à 15h ozomona kutu lokola bo bado regretter 15h ako pona ni na pesa fallait kutu 12h moteme komi tuku ce qu'on commence à 15h banda frère na bande ko benga allo embouteillage allo motema frère na moi Souhaitez que nous soyons un sentiment abandi kumbitumisa. So que kuna bo solo na malamu da pesca que exemple musuni ndenge pe Nzambe na biswa lingaka. Nzambe na biswa lingaka sengo. Alingaka to kumisa ye lokola ba angelu na likolo. Kuneza la adoration louange. Lo sabo yangwe dingisa katroni ya Nzambe. Maman est une église 12. Mon Christ est église 13. Mon Christ est église 11. Never wana ya ketoka na numai. Tama ko ya bandi na fufu elalo sutuka pe mwengi na kama nsebe. Namona mukia komo rappelo mama une église na ko kitobite lero okuta na boni molimo na me bandi na ko sala te donc mutazanga na posa ya okuta molimo bandi sala na nouvelle gate mo bato alinga lo sambo tozati na nouvelle gate mo bato alinga pe mateya bazati nouvelle gate mo so tolika lelo batata de bakitake omoni mama la dute babeta ke kutumba tate babeta ke temso agogola ki wandere yo bandi osenge lisumu ato sale kobo do ye because babete la ki mututi. Alléluia. Amen. Ce qui dit le bongo limité, matengana ça la problème dans Nzambe. Nzamba kotunanga. Papa ngome, tomoni misala no salaki. Kitoko, la kisabiso na lolo koti si batu kombi. Tangu bakota la kaye, model e. Lingoma tini, mutangolo akota lola lingoma nefera bandeko ya 13. Allez. Ngoma aizali kamuna yote, yoso sala ikuna. Allez. Babo qui brodel kuna na lufe. Mo to lufe les ozikisi. Taba otana mama la rina ya l'église Ernini 12. Et maman ngoma yo ba dimi yango ya yo basala ki lolenge. Église yango sala ki kermesi, église yango sala ki ni mama la reine kuna pena motwe. Taba otana Jacques Zeza te akedagi na koteka. Taba moya komi presse. Qu'est-ce que tu as été? Ça peut être dans la BBC. Photocopie à maman Zeza. Habite maman au temps église. Alors la tête à ma pointe à la vacances. Lola Rokota. Lola Kokote. Lola Kokota. Tamba au temps la maman Touba.
babimisi calendrier na ere église ya salaki na zani wenda bongi bongi perika pete ya makasi nazoteka amen tobeta na rota belolo pona lukumu toma yo tala mama Angela kendende kosomba nguba na libongo konzambe tako otala na nouvelle diète amour tokambaki bandimisa totina tikaka na 20 lona na kokota naza na devoir na yo eza yo nde tosaprecie nzambe alinga kilti ya 8h ya 9h à 8h toza déjà na kata lengomba nzambe alingaka kiltani oyo motala ntango oyo otala sere na biso avai na bumbu Gladys o papa na ndo lambela papa te nzoto kutu ezalaki bien te bamese rezo na bamadami rezo tomba ya otala liste ya mama Sandra Bula bazotale kuna tozoluka bacho bakotisilaka courant ezela bosala mpe mbangu nazokende église te mo Kristo yebe sikani no tele mama Gladys kutu natangeka atika na tanga mama na félicitation ya katombo bandibyo batosaka na lingomba na kenga na ngamba wasali te bandibi ya liboso mama Mado telema azali mama wana ayaka liboso ya lingomba mobimba mama ya okuta bakiti nano batandi te nazu ser na biso Gladys mama Pauline na mama na papa Dede ba Kristo ba okotisanga lola le reste oyo bino botikali na bandimi lufelu ezozela totosi makambo na biso totiango liboso ntango komona mpe batatango babikoli yo bazosala service mosusu mabe eglise na biso yango mobali nanga lobaka kaka yo si babikolaki ye ekoba yango mpe balobaka yango mobali na donc yo mobali ayebisako ere oya na retard te ke yo mokristo andenge nini 12 prophétie na yo talaki no ere te ntango ekoba bikola maninga eglise mpe balekise mpo mopere so asimbi kolobe nga tokangi guchi na koloba ozotombola kombo nzambe te David alobi alleluya bokumisa ye bino bato boza na kati ya ndako na yo bandako ya nzambe okumisa te biso na peva longo tovandaka te biso na peva longo totelemaka nzambe aliaka esengo nzambe aliaka lokumu mwana wana fo ototena memaki mwana te na zebe bande koyunga na de ponga bi Victoire Mateti azalaki ne kilo te bo mwana omeli aza kilo oyo kaka pasi ya makolo mo kotambusa malala bana romponga batiga central tonda nzambe te zala reconnaissante nzamba kotuna yo ngati ponga pe pa nzambe na kodefendre cause nakoloba ke bordel wana na betisa ekutuli bakwa pleine kiliti fumu tuna ye mama Larini na betisa libaku na pleine kiliti tuna ye ponga pe na kokende lufelu mpona yo te nazala monoko na loba prière à mercredi ezalaka 9h bino 9h wana bolali naloba kiliti elanga eyaka bato mingi te mpona nini bamama ebele balingi makambo kosokola te malili yo kaka mwana mwasi ayokaka malili te mosusu mpo mona ye na liboso ya batata afuka apetiki kaka mafuta mbila nyololaki mama lamu kaka na programme ya kilt lalaka mpe na programme ya kilt bato na lobeli lelo nabonga bino dimanche avant tunda nzambe mpona pema mama tunda nzambe mpona bolamu ndenge asaleli yo abundela bitumba ebele oyo oyebi te tika kotia makambo no liboso tolobaka sala sambila siko biso atosala kaka tosambelaka te tolobaka sala sambila donc tant moto azosambela fo asala glise pese gambo mais biso siko awa tosalaka kaka tosambelaka te
Baba mama misusu a retard on a monde bayeti bazolia na ofufu na nda. Soki misala molimo ebandi bo support wana bokangeli ngai. Azala mato ya oyoka. Motema kobomba. Asepeli kosalela. Lilo banzamba mokolo mwa lelo. Batu nyonso na kati kota toka rapport. Ndeko nyonso akoti na kati to bloquer porte.